Jenima Kokonzoni Keba na Karine Mokonzi. Jenima Kokonzoni Ozokota na terrain Karine Mokonzi la baronne nana loki omwana zana onapesa mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Jenima Kokonzoni nana lokio saratola azuli babe oya ye aninga tikelango yo a protéger Adessa Jenima Kokonzoni ozokota na tere ya Karine Mokonzi la baronne Karine Kikuli oyo oyebi ndenge ya azamuta YouTube te ya zali mama réseaux sociaux akokota na TikTok abotoli yo ngwende atindi yo pangusa pa fini yo akawusi yo atandi yo na singa olimwe bayebisaki yo Karine ndenge azolobake totikela baleki alors oprofite tala ye makambo alobaka akokozwa yango mpa baloli yango mpo ya maloba ne moko obosani ataka le king kaka na sirno pamba le king akende tina RTGA abimisa kakipa kankokolo asala makambo ebele Karine Mokonzi akimisa légende le grand mopao na Arc de Triomphe mbangu wana kimate po ya potokala non pona Karine ase kalmaki tango basalaki clip Karine Mokonzi mokonzi banyama wera akangisa ye tous les banyama batia bango na cage mbala moko mama mapata abima akoma koteya ateyaka deja mais na internet ateya te ateyaki po nyonso wana elekaka amonaka yango te Karine kaka wana tout terrain akozwa yo azwi yano leya bino tu atuti bino lokola mosaka akamuni bino abwaki bino ozokota na terrain ya Karine nana ninga sacrifier yo Sara Tola moto aza capable akosacrifier mwana ne pa ya Diego abandi na kopesa kombo ji Adessa bato bakomo mela ye deja nanu na ji tala baji yango mpe azotekela bato azotia eloko ya pulupulu yango bazokonda eloko moya wana te secret moko te azotiela bango pourkante soki asangisi malala atie pourkante oyo elekisaka bato diare ale bakondi yoka ntini moto azomelisa bato pourkante yo sikoyo ozolanda makambo na ye moto akomisi yo wana bisiko za moto akomisi yo wana eza mari ya tumba Jenima Kokonzoni na terrain la baronne kokota te
komeka te okozala écrasé sans pitié. Ah oui. Tango Karine azopesa conseil, botika bana barenie, botika baleki barenie na TikTok, botika na mondi na bango, d'après yo kanisi, tango azoloba bongo, akokipe te. Ah, yo saka na Karine. Azaka mama YouTube te, mama réseaux sociaux. Donc, azape mama TikTok. Ozolanda baningano na TikTok te. Po azwa respect na kata TikTok, balobaka nini? Ah, bino bata YouTube, bokende kuna, bokima Karine Mokonzi, po azosasa bino. Donc, foloba bien po na la baronne. Po atika bino, batika bana basakana. Mais tangu ozokota na terrain na ye, akoya kolakisa aza mama YouTube te, aza mama Facebook te, mazali mama réseaux sociaux. Ah oui, voire même mama virtuelle. Pondenga zawana, ata bato bakotaka réseaux sociaux te, bakoma kobanga, koluka makambo na Karine Mokonzi la baronne. Bamisusu bayoka kaka na lisolo, babangela ye mpe kaka na lisolo. Nano akote internet te. Sikoyo Jenima Kokonzoni. Sarato la melisa gyoji. O melisi adesa. Ah, komela ngote. Komela biloko na ete. Na nenga bien, eza conseil. Tala, Jenima Kokonzoni. 1 million d'abonnés, batela bango bien. Okozana 1 million d'abonnés, ah oui, mo krake osili, obungi lokola mungwa, okomosenga pardon, makambo se débordé. La Chine esasi yo. Tokalingi yo. Tosangisi yo na likelele, totie na mbanzi. Tolebino le 25 décembre. Piaka. Nanda zotinda yo. Jenima Kokonzoni. Likamuni. Yo gozala na Saratola. Ozana Pasteur Mike. Ozana Yvette Kalombo. Bongo. Sikozo kanisa. Maria Tumba na Pasteur Moïse Mbie. Maria Tumba na Karine Mokonzi. Ah, soko sali kalikila bongo. Soki d'après yo eza bongo, alors tika na TikTok. Potan Karine Mokonzi okoti na terrain na ye, ato sangisi na banani. Ako écrasé quand oyo zali. Nombre de batoko bakisa na ba kombo na ba griffe na manzaka. Ako écrasé bango, bakomi poussière. Ah oui. Okotia techo mati likolo. Bokozo avion, bomati satellite, boke na planète Mars. Bosolo na ba extraterrestre bokiti. Ako écrasé bino kaka. Mwana Koko Jenima Kokonzoni. Cuídate. Mi batela. Ten muito cuidado. E osalo mwa bien. 1 million na yo, ya babone, okomeli bango, la ndenge na yo. Pasteur Mike yebisaki yo, kofinga te, olobe tiki. Okokino kofinga. Meko kota na tere ya Karine Mokonzi la baronne. Ah. Me likambu nini oko? Likambu nini oyo? Na leya no, ya no patiki. Po yo salaka likambu yo moko te. Bo salaka ngo 8 personnes. Ba membre la famille na yo, na ba oya mopanzi.
au lokota. Donc tous les 8 wana bon mérite champagne, bon célébrer, bon sali fête, il y a 1 million d'abonnés. Allez, na kuita champagne, bayambio na Saratola. Okanisi nini? Azo l'action nzela bien. Aza na mwana ne wana adesa. Alexa ete. Aza pe na posa mwana fulama. Ko kantateke aza na posa te. Pourquoi J wana pesa koma mwana ne? J adesa. Kapwa bando yeba na tina kata jiti. Ah oui. Aza héritière na ya ba J. Ya commerce. Ya rando pe na pwani ya fuliete. Po ayebi ndenga ofulela ete. Ayebi kaka soko acheye ba écraser. C'est quoi Zuyo a écrasé yo? Bon, soko ko s'écraser entre bino. Bo kendeka entre bino. Mais kokota na monde ya Karine Mokonzi te. Kokota na terre ya Karine Mokonzi te. Na monde na ye kota bo sakana. Mais na terre na ye kokota te. Kopusa na ni pembeni ngwende ne bisike zate. Zala penza attention. Eko zala bien. Na kanisa toyoka ni bien. Ou bien yo kinga bien. Oh, atabanda ko cha bilamba. Oh, ke bilambe komi mutu. Gloire. Arine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya rieta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele Sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la Kelly à combat, comme on TV, vraiment, on a un chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a matin à boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre dans la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Kelly à combat, comme on TV, vraiment, on a un chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a matin à boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre dans la zaki. Il y a boss na biso JP qui a ma, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Kelly à combat, comme on TV, vraiment, on a un chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP qui a matin à boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre dans la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama, nzamela ngai, ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa in saote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.